Quelques lokuta na témoignage ya maman na biso oyo. Papa diangi na ndako loba. Moi na foi banda ko tata na ye. Donc soki moi na yebi ndako tata na ye, moi moyibi abate mezate poto ko bimisa ye. Moyibi ayaki na ndako tata na biso poto bimisa ye. Lokuté bo même na kata témoignage oyo. Na fait découvrir bino quelques lokuta. Bino pe epesa bino mayele boke découvrir misusu. Tola na lokuta ya liboso. Suivons. Naza mama dirigeante munene na kamba. Naza mama dirigeante monene na kamba. Ya groupe nini? Bon na lokuta. Ya groupe nini po biso to yiba mama dirigeante nyonso na ba zone na yo za zone nini. Et puis na kamba na kanini. Ba noma yo kan parce que nommé bimaka yo sko ba nomo pa nani na 2000 combien? Ah bandeko lokuta mibale. Biso nakukota lisho mabila papa Simon Kimbangu te pe na koteka mabila papa Simon te nakukota loba ke nakukota mabote aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Quelques lokuta na témoignage ya maman na biso oyo. Papa diangi na ndako loba. Moi na foi banda ko tata na ye. Donc soki moi na yebi ndako tata na ye, moi moyibi abate mezate poto ko bimisa ye. Moyibi ayaki na ndako tata na biso poto bimisa ye. Lokuté bo même na kata témoignage oyo. Na fait découvrir bino quelques lokuta. Bino pe epesa bino mayele boke découvrir misusu. Tola na lokuta ya liboso. Suivons. naza mama dirigeante munene na kamba. Naza mama dirigeante monene na kamba. Ya groupe nini? Bon na lokuta. Ya groupe nini po biso to yiba mama dirigeante nyonso na ba zone na yo za zone nini. Et puis na kamba na kanini. Ba noma yo kan parce que nommé bimaka yo sko ba nomo pa nani na 2000 combien? Ah bandeko lokuta mibale. Biso bakimbangiste to témoignaka te na zingolu oyo na kati ya kamba. Biso bakimbangiste to témoignaka te ya wapi? To témoignaka makambo nzambe na biso sela biso. Sko oyo yo lobi ke biso bakimbangiste to témoignaka te ya wapi? Biso nde to témoignaka te na makambo oyo to sala. Mon oyo sali o keko ternir image ya lingomba mususu na lingomba mususu. Nde obiso to sala raté. Mais yo kuto sali yango sko obiso to sala ko lo bango na to sala raté. To témoignaka tika lokuta. Tika lokuta ko? Lokuta ya misatu. Nazalaka na Congo Central na kamba. Tokendaka kofongola prison ya papa Simon Kimbangu na Mbanza Ngungu. Tokoma ti na prison tofongola prison tozongi ezalaka na terrain. Ngana ebisi mama ebiso ngana olala awa te nazokelala na paroisse. Nalala na paroisse na mona papa Molindo a Gilles mais nayebaka nanu te. Asimbinga na loboko ayebisinga mwana oza na droit ya guérison soki mutu akufi ofuli ya mupepe olobi kombo na ye 3 fois mutu akosekwa nayebaki te. Lisolo abeti wana bandeko eza 2011 le 3 octobre 2011 parce que réhabilitation papa Simon Kimbangu esalema na Mbanza Ngungu na terrain 2011 le 3 octobre le 3 2024 combien d'années passées pour témoigner sur Malelo lokuta so likolo lokuta mère oyo asu mama na comédienne tu total la comédie na place ezali suivant ba mama na biso ya kimbangiste bayaka chaque samedi bayaka kozwa mbongo tintani bayaka kutanga nazolanda radio mama mbote na yo mbote mama mama ozo mona na soute na église ngana lebi na changer nationalité
nakoma mwana molindwa baluka ngai lisusu te. A changé de nationalité. Donc pour naie kolongwa église mususu kene église mususu et ça ko changer de nationalité. Ah Nzambe. Eh. Atesko sourire, ta sourire. Kenera tango na yeko raki kena. Walo kutamo wana ba pesi ofo bombango. Et tongelo mapango. Soki te okukota na liste bato ba finga Nzambe, ba chola Nzambe. Bazalaka a na réseaux sociaux. Bali moi. Merci. Nakukota liso na mabila papa Simon Kimbangu te, pe na koteka mabila papa Simon te. Nakukota na mabila papa Simon Kimbangu te, nakukota lisusu te. Nakukota na mabila papa Simon Kimbangu te. Nakukota papa pato. Papa pato. Si biso ke tata onazali Nzambe, tondima kite. Et ko sala biso moko na kati na ndako to bandi ko mona makamu singa yaya na ngali boso ene na biso azalaki ko bela ba maladi o ezala ko kena hôpital ezali ko mona na te mutu azali ko bela to kota kaka boy na couloir na pokwa to moni yaya akwei kingo evimbi ba bengi ba infirmier ya pokingo za pembe na biso ba tali ba pu ba tel makamto tu yaya akati motema akomi kokoma pio tozalaki na camarade na ye moko alingaki makasi atimbi ye na makola lobi te azali lisusu te ntango bato na libala bandi kobonga male mpo bando bato na mandalala babongisa mama aganga tata onda épreuve oyo na kokoka yango te ozali Nzambe na ndimela yo lakisa ngai ki Nzambe na yo po kimbangi oyo ife banda awa na kata ndako na nga mama koti na ndako sambeli aye ti bango bazo kota na kata mandalala na bango po babongisa babimisa bambetu basala ndenge basalaka na Kinshasa mabandi ko sambela yaya alamuka batu nyonso na quartier bapanzani et yaya ye mo apesi témoignage ke na wuti musika me na yoki ngombo zibenga ngai na musika babina ngana baluka na tala na baluki na komi awa. Ce n'est pas fini. Totali to comprendre te nandako. Ma papa essayé type mais à comprendre mon malamouté. Maman la kati lingwa pande ko sembe na pakasa lingwa la banda molimo benga kai. To wala to komi na monga fula makamana ko salama. Maman la lingwa zali ko sambela ezalaki ko na bango ya prière. Ayoki ngomba bisieke kata prière tika bango na veye telema zonga na monga fula. Maman kota à l'époque na fula abandi ko yelo kwa mutandi boma ayeti na monga fula koma boye voisin na biso pena to kangama na eboye asi akata ki motema banda tongo basi babimisaki basi batie na mbetu mandala na ndenge za bato le bembe mama ye ko balala ki na lingwa faire ça la 3 jours teleka 2 jours ay ko kuta biso nyonso bato nyonso plein na quartier donc matanga nde bato balela mama kaye kaka ay bisi bango bolongola bibomi mangu na ndako to kangama bandako ba tombo le bembe ba yenango batu bazo na quartier marché sa musika te na monga fula marché mobimelandi po ebembe se déplacer aganga na kombo ya tata onda azo benga Nzambe nga na yebi ozali tata onda moto akona muka alamukaki kaka na kombo ya tata onda eloko nini na kobakisa eloko ya motu ya pe ya somo ezali boye ezali ete tangu Yesu ayebisaki biso ke nakobotama na isika oyo nakozonga lisusu kati na bino me nakobotama na partie oyo ezali vraiment reculé na kati na mabele ekozala ngai mutu na ye ndenge okomisinga ngala ningi yo tata onda tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga tala ndenge okomisinga yenge oyo elakisi kimia oyo tata onda elaki biso nde tolobi ntango Yesu apesaki biso promese wana mpo na biso ezali Yesu nde moto ayaki lisusu epai ya tata onda po tata onda botama wi na parti reculé déjà na kati ya Afrique et puis na kati ya Bakongo et abotama na se ya nzete oyo tobengi ya makemba
et abotamaki ezalaki bongo na kati ya bosungi ya tata Simoni Kimbangu po papa na mama na ye baba na ko luka ko bota bazwa kite et que ba yoka ki sangwa ta Kimbangu azali ko sala ba miracle mama na papa bakendaki kuna et ta Kimbangu asambela ki pona bango pe ayebisa ki bango ete bokende boko bota mais na kati ya bana na yoko bota moko akozala mwana ya ntilu oyo akota likolo pe akokita na se yenge to baki si boye eloko oyo ya motuya ya somo ezali nini ezali ke tata onda asili ko telema afandi na esika moko kasi bisika mususu oyo basambelaka na kati ya pevalongo molimo ezali ko sala e bazali ko benga kombo ya tata onda mokili moko comprendre yango te kasi ya nzamba sala makambo na ye basinga ezalaka et pas ba moun oto bengi ba moun na kanisi bino bazali ko landa bo ba moun batonga ba église bango tina Congo ba yaka kasi ba yaka na mission ba yaka na Congo pona ni po ba yoka ka sango ete oyo akobotama le 3 mars 1929 akozala nzambe molimo mosantu oyo akokitakati na biso bango moun mukonzi na bango ya église na bango abotamaka le 3 mars 1929. Mais tant bazali ko sambela bazali ko mona ke batu bazali ko somo limote na kombo ya moni ba koti ba prier nzamba tesi bango landa étoile tina Afrique e ba koma ba mema bango na kamba bazongi balobi te étoile na biso etikali ba komaki na kamba te ba bizongi na nzela e balandi étoile na nzela ya mbanza nzambi bango kamba nde ko mona étoile wana ba koma na kati ya mbanza e ya makambo ya époque elekati metango tozali mikolo akomi na kati ya mbanda na tata na salati za saki ya pakoli putulu tamba mundu baye balobi to ye poete to yebi ke yonde mutozali nzambe ozali nzambe molimo mosantu abina ndenge nini abi seule différence o ezali epa ya mukondi na biso papa mun na yo ezali ke yo okotaka na misuni ya batu pe olobaka tant que ozali na kati na mabele eke ba mundu basengaki eto ye kozwa yo zwa batu nyonso oyo lingi na kati ngomba na yo poto ke ko memto mema bango to kende biso mo to sokipe na ba tike makambo nyonso azalaki bongo na bana saki ba misusu posa balobi te papa ndima asekaki bisoki na ndimi bo perdre likambo oyo e ba ndeko bakaka anglais kasi interprète malonga azalaki te bango na makamususu tata makamususu compréhension za la malamu te tata onda atie misu na se era tombola ki misu na likolo atali bango bandi ko sora na anglais et à côté tina dialecte na bango bandi ko kimia alors oyo afandi lokola ngai na yo mais kuna na est to na 8000 km neti awa na poto bazali ko zwa molimo zo benga tata onda e ba miracle ko sama na kombo na ye akokozala mutu mususu te soki nzambe te bongo ndinga na ndimela tata onda. Merci maman Fifi, merci. Maman Bayenge tata yenge maman bomo nte konde feta mweza la longa mikolonio tokei epa ya mama pasi bandeko mama pasi boza komona liboso awa bapapa na bamama bamemaka bana na bango na nzela ya nzambe kasi ye mutu amema papa na mama na nzela ya nzambe mama pasi yo botami na kati ya lingomba molimo mosantu ozana mingi oyo moni na nzela ya tata oyo bandeko bakolanda yo bamonaka yo témoignage ya makasi osalaka na video moko elekaka lelo bamoni yo lisusu bayebi ke so bamoni mama pasi abwakaka toujours eloko moko mama pasi bwakela bango bayoka. Merci papa l'année repousse ma parole ngomo za mon passe pour ba kosu le biso a tout ça dans l'hiver vraiment pour la tata onda ndi ba mama ngaba lobiki azanzambi pour pana wete azanzambi pour na oya sali oya zo sala pas zo sala donc mutu wa mokili moko ta ko sala le témoignage de liboso na loba on a yoka ka liboso anticiper na lobango maman na biso bana ko sambela missioni et puis akotaki na lingomba ya tata onda abana ko bota te tata onda sengaki pona ye yango abotaki donc abotaki ngai mona liboso wana ya liboso ya mibale à l'époque
nayeba yango tozalaka na le wana na bali te tozalaki na veye moko epuis naye kozwa molimo nde balongo bambuta mais balongo zongo kaka bongo bakamari nazalaki na bango bakimi babie pasi azwi liboma pasi azwi liboma mais ezalaki tozalaki na famille na biso kota papa kudanga azalaki maladi makasi na bakongo donc il fallait sikoyo papa biso akende mais pas biso sikoyo azolinga tinda leki na ye sikoyo molimo ezalaki mpa nanga bambuta bayebisi papa biso te yo kotinda leki na yo te esengeli yo moko fo okende epai ya na yo azobela mais toyebisi yo kaka ndenge ozokende wana oyo nyonso okende kokuta mais ezala kaka makasi mais yo moko fo okende papa biso akendaka le akei boye akekuta lobi nango ya na ye akufi donc papa biso tanga zongaki abi vraiment en tout cas la zone si le coup pas ya nzambe parce que soki natindaki leki na ngai consolateur mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kati yakananu banda nanu yokananu losambwa basantu bafelawa bikomba pe bavevebe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kolotangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo yaya nzamba ba retraite na ngai zamba nanga yaya oya lo sambo nanga yaya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko yaya pora koluka yo yango na bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi